La force reste à la loi. Osombi lopango na yo bandeko oza kindoki to eza nini to benga yango to lukilango kombo. Yo sombi lopango na 5 mètres, olingie koma 10 mètres. Osombi 7.5 mètres, ozolingie koma 15 mètres. Tala bandako nyonso baza kobuka. Bandeko na ngai basomba ba mapango mikie kasi bayesango minene. Na bato batekele bango mapango bakomi kokamwa. Oh, menga na tekela ko lupango 10 mètres. Et comme 15 mètres ndenge nini oyiba leta. Yango yo muto tikali oyebi koyiba leta. Otsa clôture ozui liboso ya clôture na yo obakisi ba maison ya commerce. Yeba ke bakobuka yo. Bo benga leta motema mabete po tala ndenga buki bandako nyonso o bayibaki mabele na ye. Leta bayibaka ete. Leta lalite. Okomona elo ko la lipongi loko azo nimba mais azotala ona lisu ya nkoi. Bomoni mulangi ya nkoi ndenge ezalaka lisu moko ezotala yo. Ezotala yo. Keba tango ala mukaka abukaka. Yango wana bandeko nanga to sala keba parce que na moment o tozali mosala eza kosalama ya makasi bozo mona ba chantier fongwami presque partout na kati ya mboka. Na kati ya Kinshasa ti na kati ya ba province ba chantier fongwami bazo sala misala. Nzela o leta tikaka koto alekisa ta terrasse na ye yo ye kozwa otie ba maison ya commerce po banda kozula yango mbongo et puis bakoma kobenga okolo lupango mbula boni yo yiba leta oyibi mabele ya leta otongi maison otongi salon de coiffure otongi boutique otongi soki nini to ebite obandi kolia mbongo nango. Alors leta azui ba décision ya makasi pona kolongola bae banso batonga na nzela na ye. Yango toza kobeta mbela bandeko boyebisa biso te oh non papa e bolobela biso tala leta ndenga za kobuka ngana tonga ki etage te yondo za moyibi oza moyibi oyibaki mabele ya leta. Il faut leta boto la mabele na ye. Bandeko baza koto arai bomoni lelo baza ko regretter bataki banda kuna bango pembeni bandeko atakutu kindoki yango a quelques mètres na rai. Tala siko awa ndenge bazo tsa terrasse o ba maison nyonso o bataki liboso balongoli yango pona nini po leta za kobongisa de sorte que atsa terrasse mai e banda koleka na kati eza mabele na ye. Yo siko ozwaki otie batu liboso bafutaka ombongo oza moyibi. Oza moyibi. Okoyebisa nga na commentaire ke te leta ndaza moyibi ya liboso te leta za kolo mabele. Leta yibaka mabele na ete. Est-ce que so mona moyibi ami yiba? Leta yibaka mabele na ete kasa récupérer kande parce que ndaza maître ya sol na ya sous-sol. Bandeko tosala keba ezali sekite